internet que alongoli alliance que moi si kuta changer ce qui combo lukuta moi ne basali bino cher basakani na bino bakoni maman na bakoni papa. Et puis je vous informe d'accord so moni lobby balele na mwasi neki toko bazanda kumoko kuti bezaki ndokite azane pasteur esa nango lokote voilà parce que moi kamba skolo bana nzambe otindaki na mwasi nga bakene koteke na tipo ebongo ya kozongelanga nzambe na sokoli na kombo na yo concours tout concours bien de ceux qui aiment. Non, je ne pense pas. Mutatika na posa ya butu moko. Alugaka butu moko alukela ngo fraction. Siko mama comment siko marka ngo yango wana. Yepa Yesusu azana zemi. So alinga tali en face du monde. Zema nani? Place bakenda ko teka ina tipo kuna. Le ba penyel baza mo na misaka bino eza génération Rambo 1 Eniad, Rambo 2 Mami Chibola, Rambo 3 Penyel. Bazé belé makasi. Donc, moi, je suis devant sous mon porte, Fongami Penyel, je suis Kalambay. Naza Mukolo, Talanga Penyel. Talanga bien. Tellement liboso ya direct na yo, le peuple dédié. Na kosela ki Kalambay makambo, aza mobali malamu. O makamna lo baka soka pesi $50 abaksi 0,500 ezaka ya lukuta. Le Penyel baza moi na misaka bino eza génération Rambo 1 Eniad, Rambo 2 Mami Chibola, Rambo 3 Penyel. Bazé belé makasi. Donc moi je suis devant sous mon porte Fongami Penyel je suis Kalambay. Naza Mukolo, Talanga Penyel. Talanga bien. Tellement liboso ya direct na yo, le peuple dédié. Na kosela ki Kalambay makambo, aza mobali malamu. O makamna lo baka soka pesi $50 abaksi 0,500 ezaka ya lukuta. Tu peux imaginer atako tu passer en nzamba ninga salela yo. Moi sinon ma solo tamboli na internet ke bakena ko teka e. Ba pesi ko tu na vie na biso denile sikombo tipo. Commissionnaire ba yorobo na bano baloba mi balemi sato na komona mama na. Ba rigokin bazaki kuna kata cop. Qu'est-ce qui te dérange ce qui le lobe Penyel? Tout le monde a divorce officiellement dans les réseaux sociaux. Si aujourd'hui Penyel a zone sous combo ya Penyel Kalambay et soit j'ai eu comme tox de cette nani. Même dans l'état les gens basent vidéo ya bijou la reine baki. Non mon place ba bijou la reine otika. Non mon place on kende makala te. Mutu yaki na makamba soso ezana. Oyebi wapi saka to la mutu yaki na makamba soso. Do benjir nyonso to suika keza soso. Atako to balobi mosala nzambe po nzambe amona kozala nzamba solo. Il faut makamba mabe munge lekila yo. Kotele le ngama ya passer mec ambe bazala bula ozongi leta. Et puis bangi ba komisa ngo direke eza structure moko boye yango ne mutu géraka ba comédie géraka ba comédie quelques comédiens. Bato bazofinga ngambu obi ya mona boy peka otanga koma ma belle vie na tango bato baofinga na koma ngambu belle vie basi suspendre nani e bongo seconde ko na biso Nintendo auto betaka na ordinateur Zuma obi auto betaka Zuma siko tia vanda na chaîne na ye azo kotsa ba vie akotsa ba mbongo na kombo ya mutu oyo attention parce que Batou o ba condamné bijou la reine, ba condamné pour na intention. Ba lali wana siko bola kisanga bo en tout cas ba ndeko na seki bino pe na pesi bino devoir. Bola sa place bijou la reine atanga ki combo. Ya soi-disant muto bo suspendele, bo lobi ataka ko côté moko. Structure mo ba ndeko na biso ba aso baza na kati. Mais ngana lo ba ma ke ba ke no bongisa structure wana makasi. Nabi ke président Hans Luzolo, ba président Duche Kapanga bazawana, batika politique à 2 points sur mesure, à 2 mesures plutôt. Que je respecte beaucoup. Na Katia, aimons-nous réellement vivants. Il y a des pions oyo, bazote comme information. Na micro libre.
Calibre loba ndenge olingi kasiko finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous que nous suivez de partout à travers votre chaîne GI Télévision et votre chaîne Oyo Bokozwango, Oya Kobe. En tout cas, merci beaucoup à vous tous de partout au Bolingarabiso. L'actualité oblige alors. On va essayer un peu de parler par rapport à ce sujet Oyo sur la toile. Donc, je suis très ému de savoir que Kobetos du hier. Kobetos otoyebaka les défenseurs. Kobetos oh la vérité papola abi non assez nabimi gorge comme on vit mais je dois parler. Alors aujourd'hui sur ce plateau, il va vraiment parler. En tout cas, merci beaucoup à tous les abonnés là deux chaînes Oboromo la biso. En tout cas, continuez de vous abonner, d'aimer, de partager nos vidéos, surtout liker, c'est très important et commenter encore. Merci beaucoup à Exode de Mickey derrière cette caméra et merci beaucoup à tout le monde hein, qui m'aime beaucoup. J'ai mis Maïbé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga, maman d'amour. Hein. Donc, j'ai mis ma star, la star du moment. Partout, j'ai mis Kitoko. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je salue FM 4 fois boss depuis Paris. Babi FM 4 fois boss depuis Paris. Merci beaucoup au pétrolier de Dallas, JB Kuma Luta. Voilà, merci encore une fois, Balobina. Mamie Sadina, famille Libota sur Niclette Douma, Yangamoko de dedans. Merci beaucoup à Merveille Mataya, vraiment la Kinshasa, on a famille Libota. Bien tout le monde, les mamans Hortense depuis Paris. Je vous aime, maman Belgique depuis la Belgique. Voilà. Et tout le monde, je veux recevoir aujourd'hui, il y a Jerry Kobetox, DCC de la presse congolaise, Mobala Toutou, les défenseurs, il y a des comédiens, Papola, Tumba, Kombo Tuyaye. On va essayer un peu de parler. J'ai Kobetox. Bonjour. Bonjour, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse, la fille qui dérange. Voilà, bonjour, nous abonnés nous sommes de partout dans le monde entier. Les Ali Bongo Ngai, Bato Botalinga Lelo, Jerry Kobetox, mon Pandi Sango, 207, Mobala Litutu, Garçon Elongimabe, Yanzala ya Internet. Nga ba yebisa nga na Elongimabe. Mais yango na zongi c'est la bonne réponse Yesu Christ. Yesu Masia ni beauté ni éclat. Donc mutaleki biso tout na beauté ça Satan ange de lumière. Donc makasi Yesu ba Bible loba Yesu ni beauté ni éclat. Ce que to commissaire mobali kitoko parce que asala makamba kitoko. Satan ata maseke po makamba mabe. Mazara Satan sera bimelo Jemima Satan bimelo boy na kibomoto. Mais wana mobali. Mais ce que makamba mabe na ye commissaire bongo. Donc mbote belé na bande ko nyonso bo Holanda biso koko ba warrior papa Koulouta famille Bota mais ici je parle étant que Jerry Kobetox défenseur ya ba comédien. Awa nazolo ba bongo. Donc il faut défendre peu ba musicien mais awa nazana na défendre ya ba comédien awa. Na zongeli casquette nanga ya kala. On a défendu José de Londres, on a défendu ba ya Jani ba ya Po, on a défendu ba Mike Kalambay. Donc nga na za bongo na zongeli casquette nanga bato tout bolinga Jerry Kobetox. Donc nga pe la linga bino makasi lokola mama na biso Anima Longa, mama Passa, mama na Balombula, Davina, David et puis Élysée et puis sans oublier sponsor officiel nanga poazalaka ya nga moko. Donc Warriors ya munene mama Mamicho depuis Monaco. Donc depuis Monaco na peso bambote belé puis en tout cas ma sœur en tout cas aux appelés na motema. Donc yo na papa na pesi bino bambote belé parce que Jerry Kobetox ça boit ba couple. Alors, au chat des autres de la couple à Batouté. Maman Anima Longa, depuis les États-Unis, merci beaucoup. Depuis Montréal, hein, depuis Montréal, au Canada. Maman Nazouaka, ça la rend bien, hein, Maman Anima Longa, ça la rend vraiment plaisir. Voilà, il y a Jerry Kobetox, défenseur. Et puis, on a le bis, on a zongi, mais on a talaka, on a dit, et au côté de la maman top. Au côté de la jolie Kalunga, on a dit, oh, mais il y a quoi qui est là, puis on va défendre, mais on va comme il faut défendre les bangas. Na défendre bango, mais sauf que na pesa na mi pesa scopo ils sont en boy en côté mais tous les artistes baza bande konanga
mais soko meki na Belleville na ye mais rien n'empêche Maman Kalunga ma top ndeko nanga Moseka modero totoka na papa nanga so meki na ye au président Lombe meki na ye parce que toko tala te omoni mutu po asala kombo na ye jemima nde osali kombo no boza facilité mais omona mutu mo boya ko salir yoka pona émission moko a inition na mukili eza bien te do yango sko moni na ye pona ko classer ba mal intentionné mobala litutu j'ai eu comme tox to fanzi to monika nde mambezaka na ba réseaux sociaux mutu mo benga na pota binanga jemima na ninga na yeba bato basalaka ba association au groupe à WhatsApp et là au moins bimi na kati ya groupe mo ya WhatsApp et bimanga libanda ndenge nini to moni ba yebi na ko suspendre ba longoli Bijou la reine ba suspendre ye na kati ya association munene oya ba comédien Emmanuel réellement vivant o ezali dirigé par le président Fiston Mavinga Sai Sai réaction na yo ndeke comme na réseaux sociaux ba bi suite pourquoi atakaka artiste na biso Mams afinga kaye alobela kaye réaction non papa. Merci beaucoup Jemima. Omoni dossier on a olingo lobango penza makasi penate parce que aimons-nous réellement vivants ezali structure mo bandeko na biso ba anso luzolo bazana kati mais ngana olobala mango ke bakene ko bongisa structure wana makasi. Na bi ke président Anse Luzolo ba président Douche Kapanga bazawana batika politique à 2 points sur mesure à 2 mesures plutôt. Vous comprenez? Batika politique wana. Donc politique wana eza mabe. On dit politique wana et surtout audio to likamboleki na kata groupe et bimi libana nene po makamana basaile en émission. Kaka na butu ba suspendre nani Bijou la reine, ba suspendre ye ba longolier. Donc ozomona ke depuis pasteur Jean-Paul Mayata lobaki makambo batu bazo mitema na bango eza bien te. Et monaki lokola bobomeli bango kop alors bane ko luka eloko moko boye kaka. Toke nanu na ndenge ba suspendre Bijou la reine wana. Émission na combien de fois batu baleki ke zaki babi ezaki émission o ekotaki avant makambo wana. Batu bayeki ndeko diembelango. Alors lokola kaka batu baza mal intentionné balali wana siko bola kisanga en tout cas bandeko na seki bino pe na pesi bino devoir. Bola sa place Bijou la reine atanga ki combo. Il y a soi-disant muto bo suspendele bo be ataka ko côté moko. Et bongo siko ndeko na biso Nintendo auto betaka na ordinateur. Zuma obishi auto betaka Zuma. Siko tia vanda na chaîne na ye azo kotsa ba vie, akotsa ba mbongo na kombo ya mutu oyo attention parce que batu o ba condamner Bijou la reine, ba condamner pour na attention. Parce que Bijou la reine atangi kombo ni prénom ni nom ni sobriquet atangité. Mais le ko la Congo ba koma ko vanda bozo calculer le ko boyebi ki azaka déjà la famille liboto c'est kazo lo bana intel. Le ko ba komisa ka bosko ya bino o ebele ba vanda kana na plateau. O ba yaka hotel sa biso ke maman na biso nda BBC théâtre, maman na biso nemta sali boye, ceci c'est là. Kasi siko nana suspendre bango baza kuna te na groupe wana te baza kuna te alors politique wana faut tout changer. Yango moni makamo eleka na kata groupe WhatsApp wana ezo wao. Ebima libanda il faut koyeba ko batela bosoto. Zoa lobaki loko mo pona mamba ba cotisation ba matanga. Mutu akufeli boye. Bo cotiser te mutu akufeli bo cotiser te to ko mona ya kulutu na biso lambo personnel bo cotiser. Donc na kati wana bozota la balance. Nani azo peser na ba poids mouche na ba poids lourd. Na kati wana batu ba bimisa ba libanda bazali. Et puis ngana ko benga ndeko nanga Anse Luzolo que je respecte beaucoup. Na kati ya aimons-nous réellement vivant wana. Il y a des pions oyo bazo teka ba information. Ce qu'on a yebi yango ndeni. Balongola batu so ba te batika ba administrateur. Mais il faut pas bongi ça. Protocole vana to kola. Eza groupe audio ko za la larguer na nga na zo yebisa. Eza groupe batu faut ba loba batu faut ba solo la mais na yebite ce que ça. Kasi yango na ce qu'on a yebi information na ce qu'on ndeni ya zoa ondeni. Kasi batu ka bana kati na bango. Batu ka bana kati na bango. Mais on a zo yebisa. Te ka vitesse Android la kati to yebindeni. Naza na kati te me na zo information kasi pona ko talisa bango. Bango nde bazawana batekaka ba information bazala bato o batekaka ba information. Donc tant ba oteka ba information bongo ezabete bazo bebisa et loko wana eza structure mo bien ba star ebele ba na kati kuna. Vous comprenez? Mais lelo soki ba information comme ikoteka mabotela ya Bijou la reine. Est-ce que
bango publier officiel que balongoli ba suspendre. Et puis bango comme isango dirait que eza structure moko boye yango ne muto géraka ba comédien géraka ba comédien quelques comédiens. Nasa na respect nango makasi et géraka quelques comédiens. Et ça bande on a besoin bazwa likanisi kitoko. Mais eza beaucoup comme ça structure moko boye que bino muto bana monopole ya tout. Parce que ya Gabi bazong sele mbongo na ye. To mona likolo ekweya te batu ba pema elongwa te mukile continue ko tambola. Alors Bijou la reine paye wana bo suspendre ye. Nenge bo suspendre Bijou la reine bo suspendre pe batu musu ba osama kama mabe na kati kuna. Bo suspendre batu bolongo la pe politique ya deux points soki deux points wana bino bozo bolo bakala ma français wana. Deux points deux Oye ba paye papa na biso ça ça azara muta logique hein. Azara muta droiture hein. Azara muta parti prité. Kasi yango ngai na za lokola moni ngai siko na komi lokola nakolo banini. Nakolo banini. Molobeli bango na nenga libanda malgré na zala kuna te. Baba yeba déjà mabeba o baza na kati kuna. Parce que likambo zoa on a lobi yango ya cotisation. Lelo est-ce que zoa za na groupe wana lelo? On a tout ni ka sasa na kata groupe wana. Oyebi ndenge ni ka sala. Kasi na zu information tant balobaka matière eye. Siko matière yango wana eye. Omoni sikoyo. Alors bandeko nanga boza wana en tout cas na hotel mais la bino te eza strictement kitoko. Mais na kati na bino eloko oyo nyama oyo abebisaka lidesu azaka kaka na kata lidesu. Donc eloko ezo bebisa na kati ezaka batu ba na kati wana. Bijou la reine lelo botie na motala ka botie na croix. Bo suspendre etala ndenge ba journaliste o baza na tendance tane basali be mission butu. O babokolaka mibali baseka ye o babokolaka mibali na babokolaka basi na bamonaka bapasi ale basepeli bandosa ba émission. Alors Bijou la reine ngana na koyebisa au courage mama na lumunoko mboka na biso balobaka bakubanji ka bakusangani balobelo mabe me bakutona ngote donc ka ngambu wana bato bazofinga ngambu obi ya mona boy peka kotanga koma ma Belleville me na tango bato bazofinga na koma ngambu ya Belleville basi ba suspendre nani omoni peso totali pe bien na kati wana moi tendance mo beza moi tendance mo peza wana bandeko na ba président na ngai moi aussi je suis président comme vous nazala président depuis 2007 si lelo je suis président. Et puis na bimisa omani sokta bo mona ngape yango yana batu musuba mal intentionné gérer lisusu nani na rotangela bino 3 4 stars na mboko na bimisa tanga Karine Yamado Baby Donja pomba mona ping pong amna fulai na filme kwikwi poza la lelo kwikwi filme na nga poto mute fulai vrai ou faux 4 wana Karine Schengen lelo za na monde nzonzi Sylvie Mampata za pa lava leader lava. Vous comprenez pas nanga? Ah voilà, c'est comme président Belé. Ba kisita. Est-ce qu'on avant la lettre boy a minimiser Jériké ba na oya. Na oya. Yo nani yo loba Jéri. Loba pona za na film na mboko esa la succès ya ma do pesa na succès na poto. E Belé ba na TV ata na film monter ça succès. Ngasi kona na bolingo ba pombe sila raté film ya Mado. Ma petite selfie et quand ta premier film quand t'as pas Vincent Toulouse tout na Vincent on a beau quitter na chaîne à Vincent première production film nga vous comprenez na za na petite quartier ah voilà tatushina na kati wana vous comprenez na ba film oyo bundela nga lelo à le théâtre siko là-bas chronique pour na sina tchede ya kombo so soko yo lobio gérer lisusu nani en tout cas na koya wasko na ndenga bieto na ndenga mabe sous-estimer nga tena mwana modero lelo modero so afandi ebi batuni na banani ba osala fierté Geso Géri Doudou Soupou des best rois des best te wana banga bazaki ba président mayonnaise wana bazaki ba président te baza ba président nga na ko kuta structure bon na ko ba makambo biloba lo ba na télévision te ba ilo kanto asa lelo na France na kuta ye mwana te Jibombo mwana ya modero si lambuka doré oh lelo bomone na nzonzing mwana ya modero
Mirma mwana ya modero ba Mirma ba yena sima na biso Chukelo ba yena sima na biso on comprend donc soko meki na porter le esprit académie des stars ce qu'on a Yeliopo na tout na tonga zaka chef directeur artistique pas modero yo zaka nani na groupe zaka moi basera na lemba guerre ya mode na bana muta masebe pe kuna na bana siko bitumana bango babundango bitumana siko bango babundango bitumbe kota tina ba famille oleka kama te osuka na epulu ekaboli ba Mireille totokani ba yeba masolo grâce totokani persona mwana ba ya mode asuka on se comprend siko soko yé siko ngana oya parce que na moment na net ka bon moment on dirait gérant ko mine siko mettre pas yubende na bundi tika o lembi so yé na oya na côté muta masebe daka ba nani ezaka ba ndeko na biso ba lisungi ba Duche Kapanga ba Romeo mwana ina ba Junior Lusaulu on se comprend ndeko na papi makambo azali na yeka na nzonzinga Sharufa petite sœur ya président Elko voilà donc zo mona ke na obeta masolo ya makambo lelo te soko meki na ye puis na tanga na mokengeli deuxième primaire troisième primaire quatrième primaire pas baba do Martes aveni mona baba do Martes undanya lo baka onga na mwana lemba tongo poni yo nzima pete nga nazaka mwana lemba tango lemba na 1986 bukumesa mama nzeku te papa biso soma le pa on a lemba te bango ba papa basoma le pa on a lemba biso pe papa basoma pa on a lemba te ba betala bango tolo baba na lemba po poza mwana commune fo papa bino soma le pa on a commune bana banal balobango na bana lemba e bo so futela ka me bo umela futela boza en passant mais nga lelo commune ko betela tous les alingwa les sika bakunda mutolu nanga avenir Keti donc naza via Karine Mokonzi donc mabele moko nani oza vie pe ya Yvette te yena ebiete na nino na lingwa na ebiete voilà donc tolobaki lelo to retrouver na casquette ya défenseur tanga yo ko banaka yo ko défendre ya bijout omona ngo injustice ça injustice oui eroki ko za discipline mais parce que balobaki ne déjà liboso peut-être même si balobelaka déjà balobaki liboso yo bien ngondeni omoni ke formation bozo supposer mutu nayebi ke eza structure munene o esangisi bata mayele bakoki jamais ko agir ko punir sans pour autant ko pesa blâme sans pour autant ko pesa avertissement na mutu neleka na bande de l'école ngabe na boya ngote suspension te ngabe si lobaka déjà ngabe suspension na boya ngote mais tant bo suspendre botala pe tout autour ya mutu bo suspendre botala pe dossier ne bien na bandeli lisusu atanga ki kombo même dans l'état les loso bazui vidéo ya bijou la reine baki na ngobu na mona place ba bijou la reine otika na mona place okende makala te mutu yaki na makamba soso eza nani oyebi wapi saka to la mutu yaki na makamba soso do benjir nyonso to suika ke za soso et puis soso ngo yo ke milati sake na za soso ndeni ona mwamba ya mosaka ya ngai papu okoli apeli papu eti nga mingi na linga partie dragueur tenga linga kingo woni kota kingo sangala ngasko na oy lobelo webi lobelo donc bijou la reine vana na oza mama le na biso mone mama la kufela ba joueur mbongo muke bale muke yo pole yo kufeli biso akufeli ba biso ba gérer to lobako mais to ebi ke structure wala za structure moko ba eza ba radio te ba radio te mais to ebi ke ba ozongisa moi punition ka mais punition ngo ndenga na zoloba et tant que na gérer pe moi makambo ebele na mo eza la pona mutu nyonso et puis eza atangi kombo ya mutu wana te voilà. En tout cas, ça a été bien dit. J'avais dit que nous faisons les analyses très bien réfléchies. C'est une analyse qu'on fait par rapport à Makambo et l'équipe. Parce que depuis hier, on a vu Bandeko ya tendance sous bazoya pour la kofinga. Na habité ba moni plaisir na loro ni voilà. Murat. Ye muta liboso na sa émission a sepeli. Loko ba wela mobile na bijou la reine. Ya moni ngai. Nazaka le roi défenseur.
Voilà donc. Auto le balango bi oza défenseur même il y a côté la musique. Pourtant on le belara aigle et poupa oza défenseur na e. Et tant on kota makamsu be peut-être ba défenseur na. Mais la moni pe émission moro boy ou alors ça qui dit solo mo be la moni na bia ya kobe ana tendance. Ba kobe ngo pe j'ai kobe tox kalambai. Pour au côté dossier à ta Peniel, il y a couple na bango. Qu'est-ce qui te dérange ce qui le lobe Peniel? Tout le monde a un divorce officiellement dans les réseaux sociaux. Si aujourd'hui Peniel a zong si comme il y a Peniel Kalambay et soit j'ai eu comme tox de cette nanine. Tenga na zo douter na kotala pasteur Mike Kalambay boye. Atako to balobi mosala nzambe po nzambe ba mona ki ozala nzamba solo. Il faut makama mabe mo lekela yo. Côté le ngama ya pasteur Mike Kalambay boza na bula ozongele te. Oh mais oui, je suis scénariste. Hein. D'abord na théâtre ba yisa biso, il faut qu'on imitation il y a personnage. On imiter physiquement et puis on dit la psychologique. Vous comprenez? Donc, nous sommes allés Mike Kalambay boy. Na yako répondre des sermons boy aloba na émission na defana kanga komboni. Oh bino ba journaliste, pour ni lelo makambe koma makambu ya batu couple batu na internet. Biso ba journaliste et na internet. Matière yé. Ngom musunya ngom ya nzoko bakaboli. Siko biso to fana nye. Total on kele kabo do bango ba sepelaka. Biso to fana nye bango bata poto lokwa ba koma na monopole ba lobi. Po fia on a moni azana poto. Ala bibino ba chroniforte botika na Sony. Donc, il a confirmé que Peniel a zongani na pasteur Mike Kalambay. C'est là il Rondo. Voilà, na ebisa ki bino makamba bala baso za Rambo et Rambo D. Voilà Nikki Date. Nikki Day. Obi Nikki. Mutatika na posa ya butu moko. Alukaka butu moko alukela ngo infraction. Siko mama comment ni siko marka ngo yango wana. Yepa Yesusu azana zemi. Si walinga tali en face du monde. Zemanani. Place bagenda ko teka ina tipo kuna. Yo kate yoroba beta liso bagenda teka na tipo. Est-ce que tu là ça test? Oh, tu peux imaginer atako tu passer on nzamba linga salela yo. Moi sinon ma solo tamboli na internet ke bagenda ko teka e. Ba pesi ko tu na vie na biso denile sikombo tipo. Commissionnaire ba yorobo na bano baloba mi balemi sato na komona ba banana. Ba rigokin, ba zaki kuna kata cop. Siko lelo Mike Kalambay, muluma wa Polondo, wa Makanda, mashi wa Mumenu. Avanda boye, ake nuko zonga bo, au chibausi. Mwana mweza chibau mena. Asali chibau ya makasi. Nenga zana ifoba sokole na kantina maya moto na matiti ya manga, ya banini, ba sokole pe na bokoko ba Coutume, pasteur, papa, pasteur magaza pasteur. Sa coutume ya okipa. Pasa na coutume na yepe ya famille. Coutume za kindokite ba passer ba kosa kabino. Coutume za kindokite. Ah, ça n'est pasteur et ça n'a côté. Voilà, parce que moi quand je suis au Nzambe, otinda kina mwasi nga bake na koteke na tipo et bon ya kozongelanga Nzambe na sokoli na kombo na yo. Alors tout concours bien de ceux qui aiment. Non, je ne pense pas. Aza mama ya bala ne to respecter. Tika ba chantage wana banyo na ba youtubeur na ba youtubeuses ba peso raison au moni ba kotaka makamwa batu ba mona na mitakala te. Si quoi ko lo babongo na oponani. Eza na sens te. Eza na sens ata mukete. Omoni mwana mwasi wana. Eza aosa la base na ya remarqué que chaîne na YouTube et Kiti a remarqué page na ye elali. A côté la wapi. A mamiki Peniel Kalambay. Wala za ko tula. Wa omoni wana pena en tout cas yango to bisa bino basi ya. Selon estimation ya 2000 ce qui vendait. Mukili momba tozaki 7 milliards bala basi 5 milliards biso 2 milliards. Donc nako kanga moi 30 na mo bona gérant. Pour ba misu baza na chômage te. Parce que yo zana mobile ozo négliger mobile. Baboya mobile pona mobile asali kindumba. Oh papa. Yo baboya apa. Mukaji musela. Mwasi babala. Jemimba babali yo ba pese yo pela ba ngombe makamu nyoso. Po yo obomili bala no tiki bala nao. Ah, donc na droit te roboma. Mais supporter pour nga ya monter mali be. Bala na po okena ko bala mobile nini okoya kokute na mwasi te. Bana basi mususu azoboya mobali poza nduma makeko ndima libala deuxième femme. Osali nini? Yebisa osali nini pena?
oboyi mobali aza pa ndumba oke kolindima libala deuxième femme o bakolala no na butu te pasa butu yo moko muninga musubu nde balaka ne mama nana ketchup bafana siko oyebisa ngai do bapeniel baza moni na bisaka bino eza génération Rambo 1 Enian Rambo 2 Mami Chibola Rambo 3 Peniel baza ebele makasi donc omoni so tovandi sous porte fongami Peniel ayeli biso je suis Kalambai omoni ke mai Kalambai aza nzambe oyi bato ebele baloba Kalambai koloba eloko te nzamba kobundelo oyo eza nzamba azobundela Kalambai mais Peniel atika kopublie bongo aloba ke en tout cas peuple de Dieu nasengi bino pardon bosengela nga pe pardon pa mobali nanga papa ya bana nanga tozongana parce que yo moko tout à l'heure outi oloba nini badivorsa te badivorsa te o comprendre sikoyo asenga na pardon na mukili oyo asalir kombo ya mosala nzambe obi combien de peuple de Dieu oba lemsul moko mibale bakima église à pasteur Mike Kalambai pona nini pasteur na biso na ba satana muso babimaki awa vaseline akenda kutuwa pona na banzemba na otu komona photo moko pena akangi na studio ya majabu toyebi te eloko nini vaseline akende sala nini bango vida bango yango na musique wana na beta na etats chilo na luka nzemba ngo yemba nini ayemba nini bon gospel ya kuna toyoka ngo te ba Michael Jackson to bando tala ba antina ba nini kuna ba États-Unis ba na boy kutu bana babina banzemu ne awo yoyebi burna boy Nigeria ministère Nigeria siko yebi sanga sikoyo lelo yo ya zobeta musique soki ya gospel awe ya tendengeni eza ba distraction zanga mutu na makolo Peniel ngai etake yano talanga bien na litutu naza mukolo talanga Peniel talanga bien telema liboso ya direct na yo loba peuple de Dieu na koselaki Kalambai makambo aza mobali malamu o makambo na lobaka soka pesi yo $50 bakisi 0 moko 500 ezaka ya lukuta Peniel bakisa lisusu boye mukongo wana ezaka mukongo mwasi moko babetaka na mobali na ye ezaka mukongo ite na koselaka mai Kalambai makambo makasi bolimbisanga omoni siko biso population nde tokokele pa mai Kalambai tokela na église ne toke pena kolala papa limbisa mosala nzambe nzambe kuta benga nani l'homme selon mon cœur yo soko zongeli ye kozala lisumu te nzambe pa moni le pardon c'est une puissance qui libère mais soko salika na ba page wana Peniel Kalambai du chima mutako limbiso azate puis kotala Kalambai boy azaka bato bazaka ferme bazaka la bato ba décision et puis tu ngala comprendre maman na biso Peniel pour l'anniversaire ya papa ya pasteur azali ko lia na ye na petina na ba sœur na kata restaurant ba kotele brisque joyeux anniversaire Peniel ati gugabi o la moka lena sa mbai na ngatika la zongela komo ya Kalambai omoni ozomona siko biloko aza mama ya bana ndenge nazoloba boye aza mama ya bana soki azalaki ka mwasi likango boye na ndimi teke mission milingelinge ebima aza mama ya bana mukaji musela mufala soki falanga soki nini na mbongo ozo comprendre donc et puis nga na kamwaka bana ba pasteur milimu mabe ba pasteur batata bino babenganaka ekendaka pa na bino ou bien problème nini toujours bana ba pasteur yango monaka bana ba pasteur fo boluka elonga nzambe makasi mona pasteur na monaka aza kimia eza Bosco Bumba Bosco Bumba théâtre papa na Yeshil Bumba donc aza kimia donc bana ba pasteur no sona yebi sheta soki ninyoyo donc partout bakendaka et puis basaka makambo boye na yebi te soki eza problème nini donc na comprenaka te bana ba pasteur boluka elonga nzambe ntango na bana ba pasteur nazo s'adresser na Peniel parce que tata na eza mosala nzambe munene yako bengana kata lote odo sengolo bio mtuko Peniel aya senga bino ba réseaux sociaux pardon ba réseaux sociaux te peuple communauté ya ba congolais na église nenga bebisaki personnalité ya église kaka ya Kalambai te ba pasteur nyonso obi ba pasteur boni ba fingamaki pona likambo wana lelo yo ba amebele bango akimisaki ko Peniel asali démarche maman na ye papa na ye ba kena famille o bakendaka bayaka ko bala bango osopi mafuta okofuta mafuta ayaki nango na réseaux sociaux il faut senga batu pe na nzela etando pe ba okena na nenga cash ndeni so na nzela cash biso pe to mona ngo eza louche to mona ngo eza louche to ni mapase mai Kalambai te ozo comprendre
Et puis nandimi te mutu lokwa passer mai kamba olinga biloko anezala parce que ba fingele ba baby sa personnalité na nzela TV. Hein? Obi série moko boye fallait alobaka ke bas o finge na TV ko yosenga pardon na TV. O mani biloko ne fezaka makasi na mboka na biso po ba te belle discipline ekoma. Donc ce que ça là on a ndenga ya famille en tout cas auto. Biso to lingi asenga ngate asenga biso ba ko basenga ba congolais. Oh baza partout dans le monde entier. Parce que si j'ai appelé nana lobangote. Nanya sala analyse na bato apoto na biso kishasa nana lobangote. Si on a bato petango ya ko bima wana e ko laver. Et qu'on l'avait même si biso ba letinga na za pena concert si lelo ke passer mai kalamba oh penye la loba ye wana te muntu azaka na ba erreur mais o penye mso bakisa o les appeler c'est lengi o apesi nga $50 bakisa zero moko o asoki paka na bana te akoma kiti na niveau basa la bana cagnotte tala quelle humiliation papa la bango nani ah mama ah mufunge mukamate zate nazo bundela ndeko na nga passer mai kalamba même si peut comme on a épé na mona ke na pasi na sala de marche nyonso na mona na pasi na habite soki aux occasions mais manga kuna te au mona papa parce que papa ninga za bongo il suffit qu'on le par berger au moni papa c'est donc ça veut dire celui qui a vu les fils a vu les pères tu vois les bergers tu vois les papas voilà tout comme la na suka ya kobe na marambo tout le quel conseil ko pesa parce que le lobe communauté na biso mon YouTube sera tel pena biso ba congolais akangi na YouTube. Te, na makambo no sona lobi nga lobi nga madako sa te. Yo mo ndo za bon. Mama, libala mo to ke na ba ke no salira ngo. Ba zo ke no salira libala ndeko na yo yo pesa na mbote na dako sa te. Oh, ona ya yes. Siko yo aza obe est-ce que le lot dako sa so matangi 10 meilleurs artistes. Tout ça ba na mibali. Obe ke dako sa na kati. L'incarnation de papa Elombe. Voilà. Mais les loyo, bano ba traiter bango kindoki bien te na l'église ba mema bango na bumwana. Te nga bena tika ngai. Les défenseurs. Te. Ah na za chaka kongo ba comédien. Na moi libala dako sezo ke na danger. Et puis je vous informe dako so moni lobby balele na mwasine kitoko. Bazanda kumoko. Baza kitoko makasi mo puis bolingo yesu makasi na biso mama ninga so bwakama. Baza kitoko omoni bandoki bazo na internet ke alongoli alliance ke moi sikuta changer soki kombo lukuta omoni basali bino je basakani na bino bakoni mama na bakoni papa bato bazwaliaka mbongo na kombo ya bato soni dakosa na mwasi na ye baza bel et bien na relation ya bien sauf nga na lobi boye je mets mutu na nga bakata naza na besoin ya video ya sex tap ya dakosa et puis preuve et puis ya mibale naza na besoin ya mutu azotanga kombo ya dakosa oza boye atanga kombo ya dakosa siko tomona pena ke bino bobanga makambo te bino boza bapomba bino boza badanger bino boza ba jeune producteur bino mutu bosimbi chronique ya mboka bokenda bavio bomata bokita lelo biso tozwaka te bino nde bozwaka sikoyo bobimisa botanga kombo totanga zoyo oloba likama mutu tanga kombo na ye soyo obanga te babenge Beyoncé na ndenge nini beyanga eza problème te babenga ye Beyoncé babenga ye beyanga beyanga mobali ya basi eza problème te omoi na vie mutu musu vie na ye déjà eza molili vie na ye déjà eza sali donc ye mpo na ye azoyaka mpona kotia mbindo na bavie ya baninga ozo comprendre lelo yo pourquoi lelo bandeko na nga tosola na bien omoni nga lelo naa na problème na bandeko na biso bapede te naa na problème na bango te nga naza na problème na bapede te naza na problème na balesibienne te baza bato nzambe nde ajuge bango mais bino bandeko na biso oyo bopona ezaka mosala eza métier na carte na bango bakoma profession pede eza choix na bango mais bokota lifelo bino moko koinfluence géri te nasomi mutuka mpo na pesi nsima te koinfluence nga te kota lifelo yo moko yango dakosa lobai na émission abi soki bomoni nga bandeko boza baidole na nga bolinga bokoma lokola nga bokanisa te eza kipede moto ekomisinga bo eza fruit ya travail na nga
Et puis moi maman se ka mapa problème ka 4 heures. Ba maman no se boteka mapa. Merci maman. Boza la femme forte. Comme ça ba lokola ba fingi maman d'accord ça teka mapa et ça problème tenga kutu maman nanga akatisa mai ya ibale oyo na 4 heures ko teka carburant na Congo Brazzaville pour lelo na sala ona za. Oka jour to fana mina bini. Si de nga mbona tangisa na bekola cher. Donc lelo yo finga maman batu. Et puis vina bango zakaka ta mususu a fingi su mwana batu. Donc vina bango finga bana batu bakufaka bana batu basalaka boye ba fingi mwana serre na biso moko nani. Naomi Lufakenda. Donc bango ka vina bango communauté mafinga. Ngai pena en tout cas na yena nga géri défenseur. Ya ba comédien na lobi ya ba comédien. Bolati sanga te belle vie muto atindi ona koyoka ye. Ana za défenseur. Nenge kwela ka ba ndeko no se photo défendre. Pourquoi to ko ba no sala na mabebo? Nga na tuna président Lombe question mo na conférence de presse ya Nimos abalanga eza question kitoko. Na loba président Lombe pourquoi bo sécuriser ba comédien te muto saka te ta finga comédien na Nuzela Media. Président Lomba répondait bien. Comédien ba fingi yo d'accord ça. Mon frère Zela batanga kombono. O asa mo bali. Ba ma chérie mon frère. Mais d'accord, ça peut être comme scène on dirait. Te comme scène te. O moni lelo na o moni lelo ba comment okanga bato. Gérer ça comme on nga na comment sur la comme une personne publique. Comment on ngo salir wana yango ne ba okangelo. Ezaka te ko non, ezaka su bongo te lete la biso pas baza batamayele. Parce que ba te belé ba comment on dit mais la chérie, ba chérie ba c'est belé. Géri nini, géri la star. Yo fingi. Donc, bande ko na biso no surtout ba ma chérie mon frère wana. Bosa likita na bino bien boya na kombo ya dakosa boy. Pona ndima bino bo ape na basi boboka ba bassin. Boya na ba kombo pe ba dakosta. Comme ça, to ko mona na no moto ya yambo na bino. Après, to kita na bino ba mbolombolo. To ya yambo na. Oh, d'accord, dakosa te. So fingi nga na ke mo na autorité morale na. Après ça, exemple, dans tous les deux côtés. Na côté, na côté. Donc, parce que ma faut si là. Et puis, pour moi, je suis ko banga. On sait la vidéo sur le bac, yo kangi sarabato. On comme mangana, on sait qu'on reconnaître. L'état de la maïl. Bon, ça ka vidéo continue. Un moment, il faut justice dans le Congo quota. Parce que ma bavure comme moi trop. Donc, ma comme moi, au fin à moutouma, sans ma preuve. Pour la image à réseaux sociaux, en tout cas, il faut commencer à mener des preuves. Parce que faut que parce qu'il faut la preuve. Et puis, na na bateau, ba maman poto, ba maman. On m'a dit era mon amour na ke beta ne bordir mais era mon amour PC raison. Et ça la base musu ba fingi sa bateau poto. Oui ba maman musu ba tindero musu ba bani. D'accord so zui. Mais bozo tombola misala mulili. Tombola ba d'accord so zui. Bon tombola yo pena chrétien OK na église bazo finga muninga ba pakole ki pede oyo ayebeli mutuna makoloto yo lobi ozui donc ozo tombola ki satana bokende na li fe lobi no nyonso to bozo commenter bo ba ki dako ozui donc biso lelo mibali to zape muke 2 milliards na monde donc so okati su ba komi ba pede to tika li combien na mboko na monde oyo. Donc, et puis, comme il y a une promotion, ma casse. Mouton dit, mané, pédanga, naza, nanga, pédé, Rambo, Diego Milito, Rambo, de Dacosta, Rambo, 3 Pegoya. Yanga, botinda, batuna, bino, ba mekanga. Nga, pe, ba mekanga. Ah bon? Mais oui. Na pédoula. Oui. Ok, oh. Ba proposanga. Kaka, yé, bien, moutoumous. Ba proposanga. Kaka, yé, bien, moutoumous. Nga, pe, ba proposanga. Nga, pe, nazoya, na Rambo, 3. Il fallait pas d'accord ça le babongo d'accord ça le bibongo ça aza mobali te d'accord ça le bibongo aza mobali albi ngape ba proposanga na boya mais aza mutu na koki ko boya ete ngape ba proposanga ngaba telisanga jeep na carte rose une semaine ka ya damsonage ozwi nango osufri bana une semaine na raisonner nze ma millionnaire abwaki mbongo na katikati ya ebale eza mutambu wala eza mutambu ngai kande naza bo mwana nga 23 ans peda nzoto makasi boy na kuba boy nyarbivore boy makasi boy na koma pede ero na boy nanga bango te baza bato bakobongola mitema na bango etali bango na nzambe na bango mais ngate naza mobali mwana nga na 23 ans mwana papa nanga komi Omonia, ma chérie, mon frère. Eh, non, ça, on est mouton, Kuba Makasi.
omoni biloko bato bango odiembelo moto abotami na hormone ya mwasi mais famille ezalaki ya bito bamonaki abotami na hormone ya mwasi ebele toyebani na bango bakomi yango kala na kiboye yo mosusu bakoma badiembelaka o abandi yango depuis mwana moke ntango abandango mwana moke tata na o na mama na o na mama ne bamona ete bodi buzoba boyeko. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est une très belle émission. Mais Ngonga, babi télévision Ngonga, tu comme une souka la encore. Pédula de to. Pédula de to makasi bona kuba makasi bo ba mekanga na esa bango muso alobi na nga je vois tu es beau ngabi ngaibo. Ngaibo. Kanali tutu na ngabo ebo. Boli buzoba boyeko. Non, on a quitté. Oh, alobi na nga tu vois, tu es mignon. Tu es beau, il va favoriser nos kitoko. Tu vas au Sanzambe ko. Donc eza bien te todo c'est quand même bandeko batika misala ba pratique wana eza bien te et puis bandeko bozo encourager ngo. Et puis na robeta sete boy. Omoni likamunga na boya kozana camarade ya PD. Ya pedula na zo pexo ko. PD akozanga ne ya kolia mais makamba ko sambwisa nango mutu ekozanga te. Tango zo vivre na PD abombeli ba audio abombelo ba vidéo o bosala na elem so zo simena voix normale ndeko nanga frère nanga ya komisango oyo Beyoncé eri yango bandeko botala pesa bino leçon voilà comme na suka DC7 les défenseurs to kokolo banini tenga na ya défenseur so ba fingi presse lwamba au moins so ba fingi presse lwamba na minute oyo na koya na kotia komba mutu te na ye ko attaquer mutu a fingi presse lwamba ndenge pe na bisiko bijou la reine abimine ka mama le na biso. Donc nazo défendre ye mais na fingi pété ah pe na mona place na fingelité awa mufunge mukamate ezate parce que na bi vérité bon ba suspendre bijou la reine oui mais batika politique wana na kati wana pe matière na bango zo longozo ya libana ndenge nga na bi makamba ogazi ndenge ni na kita groupe ezo au plutôt kita groupe ndenge ni ogazi limbisanga ndenge na osomona donc c'est que na kati wana pe ba infiltrer pe baza. Mais nous avons respecté le président Nyoso Bazana Kati. Merci beaucoup en tout cas. Na pesi mbote belé na batutu bolandi biso. So ba mwana lobi mabe na apeka muntu. Bo supporter nga. OK. Na kosenga pardon te pona mena nga pe gene te Buganda te bombe pete. Na mel na zape na conscient pe na do na makam na oloba. Donc ba mbote belé na batutu bolandi nga et surtout batu bolinga nga mingi bo continuer toujours. Ah la za défenseur. Bon même ça batu bankolo te. Donc merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Exode Mikebi qui était derrière cette caméra. En tout cas, tout ça la kamusala, tout ça on a pour la kolobela, Léona Yambi, j'ai eu comme défenseur. Défenseur. Azad défenseur. Awa pa nani koko warrior T. Awa défenseur ba comédien. Donc merci beaucoup Nabino. Donc on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur ebate la bino na komo na Yesu. Au revoir. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.